soki omona ki mutu mo wa biso ke yaya ba benga nazoke notika mbongo ya matanga petit na biso mo boye akufa ki na stade. Obi ke bato akufa na stade mais matanga yate. Comme si le ministre a menacé bateau. Oh ni, bébé mais comment bloquer politique mais papa, attends tout moi d'ailleurs comment politiser? Parce que yona na ministre na batango tout baya ki ko ba oluka fali ba mona ye ba sambisa ye pour na mamone bo ka ba susu. Bato ba dayate, mouvement. Parce que ba fan. Bon mona tellement ba zoba baké. Oh fali abomi 11 personnes donc c'est à danger on t'a dit zoba. Kataï. Ya la popo zoba. Donc on solo babilo ba zoba. Bibembezo mona na teme zoba fanatique, asolo baga 11 personnes badaye. 11 personnes ba kufate et comment ya menace nani bosolo na politique atika ko lobela marambona ba menace ye. Azwa menace ministre ya na menace ministre na lobi on na nora o di système ya ninga fimbofi. Batu ba kufaki siko basa koteni. Ti lelo matanga pe monani te. Boyoki kote mo bo ba olela ba bise ba matanga mo ba lukuta o petit mo bo so nani soki nani ngona ko mona ba na pasteur na lubongo na bango ya na yeso ya pasteur petit na kufa na 15h selon maman na bango et puis yo mona bi muta olela matanga fandi na kiti maman mwana kufeli mwana azo beta histoire na TV sans émotion sans peme kende oh yo kufeli mwana brusquement o beta li solo ndeli saponge. Boni ba fantir boko atako tu kinya ngoma welongwa pour me faire noter ya qui ne change te botika ba fantir muteme ko changer te ya mwana yo mema ki neuf mwana kacha fantura akufeli yo ka brusquement boy pe mezo kata noter et puis au fin na kicha plastique a pembe mutu mota zolela oto mutu mwa uti bumbu ayoki sangwa na chapeau na komwezaka ata mutanda ya manyoko nzela na nguba melera komi pemenya lupango matanga fa kata nanu akokata kolela après toyoka ta santé ba journaliste c'est tout au bana komona ba kima masola matanga na de mouvement lobi na to moni fali pupa ba ke ko introniser au prince de Ekonda prince de Anamongo skondu le baby c'est que au moment que ba français code si lu badiata fallait aza king donc il fallait que tu boya la nomination mona mboka oh to comme si un kumu tu go comprendre. Boye na mona français moni français ndenge liebino ba français na lobi o entraîner ka kota ba Mali français mo zo entraîner na mona mbandaka yo moni Charles III le prince d'Angleterre de Grande-Bretagne tant ben intronisé alors moi prince a commis roi Charles III la reine est morte vive le roi mais kuna to utina king to kitina prince donc ba dégrader fali. C'est que confusion ya code c'est français. C'est que muto rolo ba mambo historien le rôle ngai. Na bi pe de Zakari baba sa ko contredire ngate. Et puis na bo koko na biso bana mongo bazala représenter avec poso léopard. Oh mon fallait la teki bo ba misa ke Mobutu boma léopard, mauvainement. Mobutu boma léopard. C'est que fallait et que ça c'est histoire Mobutu copier coller. Pour me dire que Mobutu aboma léopard, na tanga on a livre Mobutu na âge de 14 ans a boakali konga aboma léopard mauvainement. Parce que yo na sima ozana aigle. Or étant qu'un kumu fallait pas représenter yo na fauve. Nyamamo bo léopard. Mona mo lataki na stade, o lataki nkoyi kamanyola. Donc léopard. C'est que léopard aigle aliaka léopard te. Kala siko code parce que ça mon boulot angana ninga code pour nga sola code na deverio ape na kodaka aigle akoko matana ye ayaka na ye aliaka banyama nyonso mais jamais aigle akanga léopard pour ce que meki na léopard olia ye so meki ka aigle so meki ka na léopard ba olia ye ba ko so na ba le mutu donc ayaka te na mo mona te aigle ki taba ki léopard zo matana ye jamais. Je vais avoir maman mais code de ce que c'est français. Bayo king a commis prince. Code de c'est français. Et celle ci une couronne au balade qui na pousse et couille. Tant que couille, si vous êtes place où on a le code mot boy, na benga kofi tribolo king. Pour ça qu'il y a double king
azako zanga couronne moko pona kuma tribolo. Siko tribolo wana siko yo couronne o fallait quoi ici. Couronne ba leteke na pousse côté cité du fleuve et kui ba yo letse mantala. Siko oyo ba to faire baba ki kata ma papu. Mantala na siko ba yo letsa ba mono kazongi prince. Le prince de Tchacho. Moni code. Ba froissé code. Ce qu'on a dit, papa Wemba, on a déjà logo yo. Na mona on a papa Wemba. Parce que papa Wemba a déjà en direct des villages de Molokai. Tant qu'à ça, le mouvement, la mon chef coutumier du village Molokai. Nana langwa iya mama o, longolanga yengo. Na sangwa mama iyo yo yo yo. Fongolanga yengo. Lofi kila u iya papa o. Fongolanga yengo. Après tourner, via confirmer na ordre, confirmer na monte. Ana mongo, tete la, baya ko introniser, si quoi étant que chef coutumier, na stade de martyr avant un matin martyr. Et ça te que, vie, commissaire makambo, tango, assisi d'ailleurs, faire, confirmer. Baya ko confirmer, à bêti ma solo, mais tant qu'on vie assisi wana, chute libre. Donc il y a une minute yo étant qu'un calé na nenga prophétie na yebisa ki binoge ebe so matili kolo ma papa pumbwe ki kolo na papa mba chak achaboy ndega apumbwaka papa mbati ndega pumbwaka mais ndega pumbwaka na zalaka na kanda papa mba kufa na Abidjan na tikala na kanda papa mba kufa na podium ndega pumbwaka mais ndega kweya. Ce qu'on a boula code ya pyramide. Plus tu montes en altitude, plus la force de pesanteur qui représente une colonne zambé et qui sont assez. Et bendayo. Il y a un froissement des codes. Moi, je suis sur la code. Froissement. Tu ne vas pas comprendre. Ah, papa, on est là, ok, non, on va expliquer bien. Bokanga, livre à 600 pages. Nous avons la page, nous avons comment. Donc, froissement des codes, nous avons dit king, kitsie, dégradé. Bosani ke rolo bangoka na mno mboka. Engen kumu, yana ntara mpara poa. En kumu fali mpupa. En mfara fostan. En pumu kumu, en pumu kumu. Te bangoba Yesus babandi français. Bokoko, naki mundele. Oebe sali nini? Epesi mungu basendi. Basendi sa wana. Na sel ya bohe. Mungu basendi. Basendi sa wana na mungu. Na sel ba mindele. Bachako skona kati ya damiki. Epesi datantangu. François Boule. Code wana siko. Bate bele bana liso au mona monte. Les favelas de muchacha de souliers de calete. Na pe manga na ko na tala bien. Ba français code. Et puis, le bien en français. Oh, c'est le prince de Anamongo. Parce que musique, il y a un monde qui tourne. Bon, sur les abongos culturels, mandé bolobi. Pour tout pas t'amarater. Quels sont les premiers nominés? Parce que les cultures mongo, Anamongo, est plus vieux que moi, et plus vieux que les Congo même. Parce que la République démocratique du Congo est seulement en 1960. Mais la culture en amont est plus vieille. Ça date de nos ancêtres. Alors, ayez quand même le courage de me nommer les noms des gens que vous avez déjà culturellement intronisés. Si ce n'est pas une manipulation, si ce n'est pas une bande de flatteurs qui veut mettre l'artiste en erreur. Artiste, ça la chemin. Si tout ce que vous avez dit là, c'était vraiment ça. Pourquoi au début, quand il était à Talalatan, quand il était dans Bandal Musica ou Kimbondo Musica, je ne sais pas, avant d'aller chez Quartier Latin, ou après Quartier Latin, quand il a commencé les trucs, pourquoi vous n'étiez pas venu directement, comme les apôtres ils ont fait avec Jésus-Christ. Ils ont suivi les mages, ils ont fait avec Jésus-Christ. Ils ont suivi l'étoile. César a eu la nouvelle. Abomisa Bananio surtout. Donc, l'histoire, il y a beaucoup de makila n'apporte pour sauver les petits Jésus-Christ. Oh, il y a un refuge en Égypte. Par Marie et Joseph. Est-ce que vous avez l'histoire? Tout ça, c'est les codes fondamentaux. Donc,
Carré. Carré Mignete. Gabi Akaboué. Gabi Akaboué. L'homme de Carré Migné. Lycée Mukengedi. Trésor au Coco. Willy Opelela. Est-ce que vous avez senti quoi de nos bêtes? Pour Trésor au Coco, Willy Opelela, ça va Anamongo. Il ne faut pas me contredire. Il y a eu des Anamongo qui ont réussi dans la vie. Qui ont fait des grandes choses. Maintenant, dites-moi une seule personne de Anamongo qui a été intronisée au Petogolo Bagé. Bon, c'est une tradition qui se perpétue. Sinon, vous êtes des bandes de flatteurs. Et quand je passe directement pour le côté de Ferregola, que j'ai vu, lui aussi, qui m'a rappelé Papa Wemba, il était à l'église. Après la prison, Papa Wemba aussi a fait ça. Il était à l'église. Ferregola, il est en train de souhaiter de chanter avec Moïse Mbie. Papa Wemba aussi a fait ça, il a chanté avec Mbouta. Mais au final, Papa Wemba, alia Petit Rianambanga. Tout le monde est là, grâce Mbisi. Pichazo Landé Bonassima. Grâce Mbisi. Mbizol. Mbizol. Mettez le cœur, mettez le cœur. Sous un mot, vieux, bébé histoire. Naïou maté, na bébé kamontote. Oh, si vous Moïse Mbi, l'homme des infractions. Au Kabeli, faire égaux la Bible. Au cadeau, on a essayé la Bible. Donc, faire égaux là, tu ne connais pas la Bible. Nous avons la Bible été. Donc, aux hommes tu as l'obati en fait. C'est ce qui fait représenter. Quand il y a la Bible, bah, pesio. Au tika musique wana bano bolingo yangana Yesu bolingo ya sukateo bolingo yangana Yesu bolingo ya sukateo mbabeta kiye ponanga Alléluia oh bachuba kiye ponanga Alléluia oh banyonga kiye ponanga mettez le cœur Bolingo yangana Jésus, bolingo ya sukateo. Bolingo yangana Yesu, bolingo ya sukateo. Oh babeta kiye ponanga. Alléluia. Siko ba kubanda ko ya ko luka yo ya kasiwe église. On est sur place au climat siko. Au faire rigole. Oh toi sœur en Christ mo ba yem na ça dit sœur en Christ avec mini jeep. Si les ana poto aigle jaune. Aigle la muka. Bon, hello, maintenant. Eliane Bidenda. Bon, c'est qu'on église, on est au trésor congolo. On va gouffrer les Gaulois. On va fiston frappe encore. On dit, on va s'intéler aussi, on va choriste. Maman, Engaye. Après, souvent, il y a on va tellement makambo elekiawa oyebiki bato faire bayaki awa bayaki nini obeliani babimi obono mabumu bimi ya liboso na ya sima bino bokende yuna Alléluia babeteki nga pona ye po makambo to monango déjà y a rien de nouveau sous les cieux donc mutu abela ngai papa wemba la mukai papa wemba la mukai Ngabakule, Emeteo, Asayanga, Emeneo. Avec beaucoup. Livre à 600 pages. Et il y a un livre. Il sont là comme l'air na kaluchi. Et si la raté, moi na zoba na mona maele. Bazalika kabana. Tina nino kabula bango. Fais le gola côté l'église netingat. Lo amatoi. Si vous avez un pilato, si vous avez une église, vous avez un pape de fouta. Donc, vous avez un pape de au menu, batuya, ilunga, maman nangai, ilunga ko dans l'église. O pecho no mu kontombolo, pecha salam pembe, pecho la tapapes, pecha salam pembe. Bayasko na ilunga ba église. Mais boyoka sango. Basé en crise, venons de dire, venez donc, porte ouverte na kopengwa. Ba petit ba pengwi na bango. Oui, ba ventira, ba pétage. Est-ce que vous comprenez? Ba te faire, bokena ça la conférence de presse, ba benga kingai. Faire gola. En direct, Béra de presse des amours dans les prisonniers les plus célèbres. Trésor Pembele.
Yves Bonga, Yannick Kaenga, et Tim McIntosh, le gouverneur de l'ambiance, Yora Makamboyo, Aimé Scofield, Aimé Makabi, Nabossanyote, Orsini Lumene, Bessino Bilele, ami d'enfance, Yora Likambo, Benganga, na bato bafere. Papa Rose Nenezana, faut gazer bato à bureau. Même là, c'est bon, Sunday. Non, on a tranquille, tout développé, on a lycée Mkengedi, on a une idéologie kaka, on a une tournée fait mon père Ezoleka, on a dit que non, Ezoleka pépère, kitoko, kitoko, mais quand on a communication, hein, quand on a communication, il y a bini, maboumou ya liboso, na ya sima, mais oui, bah on filme ba liboso na sima, bah quand on a communication, papa Rose faut gazer bureau, bah soit qui mbongo, bah qu'il y a un emplacement pour faire ça la conférence de presse. Pour nous le négani banilé obi kendo la les faisait nilé pour Félix Oiseau la tigre faire maman ndiki la verkis bina nga kota nampli banga ba yoka nampli eziki so la ndika mwana nteme bimi na kati ya palais du peuple mega oyemba soko batala so te allo olema allo de autotune na sens négatif omega. Et on dit, alors. Donc, vers qui ça n'a pas ampli, azik s'ampli. Pour nini, batikila qui fait le sumbela. Viens à ce oiseau, quoi, il va y faire en bête les 19. Idéologie, elle n'a pas de commodiantoti. Ah, bah, nommé pour nous. Kalate, bah, yon bébé, bah, oyat. Bah, yon bébé. Musique, il y a tribalo. Bon, c'est comme grand calé. Bah, koko, wendo. Wendo, en amont, côté. Wendo. Kofi le midaza en amont, côté. Pour nous, n'en landi. Ndebo pesi bikolo nyonso donc Koffi Olomide na 1000 chansons à succès na 70 albums à succès donc bo mona été boyoka été parce que Koffi Olomide bo chewa donc viens ngazana donc viens bina ba chekota Sierra Leone bon sauver Koffi Olomide ba chekota Sierra Leone pour na mama mi oteye to boke na Sierra Leone papa Charles Agbe pa ba kipete ba tindike na Sierra Leone botondimi bon monsieur yo viens so wendo mutabana musique na jeunesse na apocalypse. Donc, culturellement, traditionnellement, perpétuellement. Donc, rien. Nous avons bakati biso mai solo, babuki biso mwinda solo, tala banyanga la katao. Yelele, ayolele. Oso opéra. Na voix ya père, na voix ya papa mobo ya 70 ans passés. O muto ayemba ke Marie-Loïsa solo ngai wayo wapi kombo Loïsa ngai polo na uti na mandaka na ikochola na koleka na mona kisasa na leki kwa muntu na leki bolobo na moni chumbiri na tali ngambo ya sefa aye ayu lele Viens siko popesi rien. Alors tout le monde appelle ba nyanga ya babina filé. Ba uti kota kisenso ba biminze la rifla. Ba on peut ba oya. Ayaya munwenga, ayaya manchongolo. Uyu kulukuti kudi kindingiri manono ya. O bina filé pe, yepe ba yo. Musique baby. Musique baby. Tela fali pupa azola ta biloko bokoko alati bilamba mundele code fois samé alati linette ya fashion fali na fungulo bokoko wana fauti ka ntake sans kadinga aya reketeke ziu après keteke ziu ama zokeleke ziu mutakala pena abondaga mota muna mananyo abondaga motaka do eben zebola na zebola ba pakoli ba ngola ba cheba biloko tise munele uteneza la te rafia na rafia so place na vende na tele ngapna na bantu grand car na vende pena matina nela likolo suko na testa mo pena bien na dio ya trafic influence à coup d'œil. Na moni ba denile si ba tutu ba ye ngana lo bana solo bokende bosala ba émission ne solo ba sous émission bokende bosala ba émission bosala ba idéologie mais code et beta bino sec pa so contredit ka code ya la fela ba okato fela
de so contredire ka code yeba ke ogunzami moto akomatela yo na mokongo soki yo moko ogunzami nangai te o 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 nangati so bude code on a bête ya ba fondamentaux donc bokoko wana ndenge mona yiwana ekendara ngola pembe na nzoto rafia mukadite contact eloko te cérémonie salami babwakeli ba maya ya source maya euti bina kuna na bokungu ikela bazongo bina na lac mai ndombe baye nango apesi musu meli mais oh là dit soit français soit italien soit asiatique bazibilo babakisi likolo esimbite lokuta donc là ils sont traditionnellement na compte ndule po bakolinga ba utiliser on ndule ko tu fali ba comme ça qui est boete papa mbazaka déjà village Molokai vive la musique ezo salama mbala moko village de Molokai wanyomile wapapale analengo yao ngolo bishalunya bisondeo ba premier bateau to bina mokonyonyo moi quand j'ai commencé à danser mokonyonyo j'avais 10 ans mokonyonyo non après tu es là déjà papa mettait les chefs coutumiers du village Molokai papa Wemba l'Nkuru Yaka déjà à l'époque parce que dans Molokai dans village donc il faut pas confondre les choses via bimana idéologie wana entaba banamongo baya ba pesa masolo pour lui-même il était déjà dans la philosophie. Pour moi, on est dans le chef coutumier. Chef coutumier qui a comment on dit? Le chef coutumier qui a régné. Non, pas régné. Le chef coutumier qui a refusé le trône. Parce que, n'est un chef coutumier, normalement, je ne peux pas vivre en Europe. La bête a sous ma forme, et aussi, il faut forcer code. Natiki, baton sous bazoa, on a un koto. Mais en vérité, on a un descendant. Donc, comme on a porté la puissance, on a bandoki. Roye la ngate boye na 4 makolo na kangayo. Kango na libo na chomo na opumboke. Pour na maman na chef coutumier, il y a descendance dans le sang. Il y a tricherie théo, il y a beauté, il y a njoka nyokate. So na na mboka kuna na vanda, ndena erondoki. Mais ba chef coutumier on na mona yiwana so ba pese posongu ba yaka poto oyate. Akokate. Comment va chef coutumier ba mila bok ba kenda paradjuma o sa di chef coutumier bon wana ngubu maya ngo vie kota na maya makele bon wana ngubu ngona mta kocha bimi akaye o sa o chef coutumier ote ondova mais ngaso mana zaki na bablona na zonga na fanda chef coutumier donc moi pena ke bou depuis place aux alliés en Amérique na côte na posongu ba bien na maskasa masangu na koti la bimelio mais na tala na bité nga funa beta forme ngana mpumo na ni forme nga fo jatance donc nga ba chef coutumier oyo na la ta rafia ba poso nyama un mois na vanda 3 mois salité sans ko sukola ba bamba nga mabele donc on a kutana na ba chef coutumier na ba mboka nga na ba mboka na tamola 3/4 ya parti ya Congo donc na beta masolote pour na sentiment na eba na mboka moko toya to bungi ngana masana ngara ma que son âme repose en paix to bungi bobu to koti na mboka ba kota ba feshi kuna kota ba choko na yala bona mona père moko boye batem na père moko basola nzoka père ngana teki feste na liputa monga kanseki ka mutu normal na ya pona solo ne bo ba gazanga yo lomona ba genou to suba na genou o chef coutumier so na yo nani papa na yeba kité. Oui, pecho mona na mataki kaka na diembelaki. Na utaki hao wanafanya kazi kubuza batu ya nzambi vraiment buza batu ya nzambi viena nga pe biloko ne komela nga na bamboka.
nakenda kosolisa chef coutumier na vuluba à genoux nakita na genou bokofuta amande tofuta amande tosomba banzamba banini bamakaso ya bime non yaike mokonzi fumu abwala bokotubila ayandila epidia ive nde afana kotuba na chef coutumier faut tuna na banotable na comprenant mamoke pouvoir ancestral ya mystique yo natala nga fo nord nga babiloko pardon pour faut que marandoki on va ça réunion pour na apesa ordre bakendo ko pêcher misombi mbisi za ngona mai mais tant que chef coutumier lobina nteke mutu mo akende ko pêcher mbisi ordre za respecter neti baboma mutu mutu mo pété au monde o na nenga katimini ali afufuna pondo akokite o akezwa misombi ye mo odae donc il faut prêt ya chef coutumier nde bokiti na mai bino so bandi ko zo misombi ya mboka so atie prêt et kati na comprendre que bana code d'écologie donc reproduction quantité mati exploitation on arrête ba sécher ba plan moni ba misombi ba mbiso za nyoka wana ba kambanyo to benga kambanyo na Congo ba chicha ko mbele ba bombi wana ba grenier ba kolia mo pendant une saison donc mboka etambola na structure parce que les chefs est là za ba chef on a moni te oyo ubaye ba chimbre na yo ba kise sala na soute so na kotso na maya makelele bongo na ngubu ozo concate bongo na ngandokas ozelie pas bongo na ngando rien bongo na takoba rien bongo na mbembe comme ça na nyata yo au moins pe mbembe pe logote na suka nango mise telie awo asali ko baba bato balala na butu mona telemiye mo bazo bima okende na kaleso mo mundinda na suka nango bakangendo kina konkuna mise tela azo bateke abimaki na butu normal siko kindoki yango ya chef coutumier suka nango na wana mystique pena ya bimila na TV akokate sala équipe Léopard gagné et logote donc kaka kindoki suki kaka na ah oui, kizengizia. Musogo ni kila baba bizoba. Ya la fela. Na so expliquer ba chef coutumier o ngana oloba ya code. Chef coutumier bongo na ngubu rien, bongo na nzoko rien, bongo na koba rien, bongo na mbembe rien. Elo wasuka tikala na ngokanga alamkana butu. Abimi modo loba melelo toko belé na para juma avant d'aller na mbunda ya bandumba ala bimi na buta tambola na kaleso mudinda e kuma salite na monda mwa farata bake kute na feni na 10e avenue na ba 6e ndoke kwei akwei na yete ala mukaki na français ba benga ngoko mo bato loba mi français bokomela ngamo tu n'as pas raison sur yebite batunara Alpha Magatishi, il n'y a pas de souci. C'est bon, gardez pour nous. Ça l'appelle là, il faut expliquer. On a expliqué, bah, là, ça, Timba Timbela, yo. Et ça, quand tout est comme ça, ça, on y a un réseau belé, ça la life. Nabi, bato, bah, ça la life, na boutou. A télémiye, moura, bimia, kei. Vous expliquez, beaucoup de monde en français. Tala umso ko mina melkin toi papa rose yo bomona aigle nga bomona Congo nga bomona tradi mon tradi na zo beta no beta tradis biso to ba to ko na epoka mubutu to mona pena ba groupe traditionnel ozo ka sentir le 27 mai 1967 fondation de MPR tout celui qui est né na kacha Zaïre est moi na MPR. Donc biso to koli na kati ya culture congolais donc ça culture moko to oyo yebisanga oyo ke ngamo na so bombe na beti 3/4 ya Congo na Siona ezate ke nga kisasa mbamo avion mikilité na Siona na lialia na la na vanda donc so na so betelo masolo wa moni kaza na ngamo contredit a contredit na y a pas de souci on s'appelle na droit ya koboya parce que ah ezate ko alléluia amen non na utolo bango bien même pour na faire akende na église kuna bako sente ba momi kuna bako yana ngona teva kala te to zala to yoka na so bosa na te noctambil batwana puissance batika na moga ya ki noctambil na
kozwa ba mbasu ya 200 francs au safu alobaki. Okawona ko bambo malade ya 200 francs. Moni ba bilo batikala na. Mais idéologie pena boyeke, nous avons dit bo sentir à développer mais les mongo sali iPhone 14 0. Et ko avancer mutu mo nulle part. Mona ce que za ngam na lobiam. O moni ke za ya moté silika soko ko silika, pasuka soko ko pasuka, dasuka soko ko dasuka, ngande na lobiam. Et puis neza système ya musapina lisu. Pona yebi makam na zoloba. Et puis ngamo pe na descendant chef coutumier na appelé chef coutumier. Vous comprenez? Na somo mote makam na loba awa. Parce que na somo na makambo bato ba benga nga bato faire ba benga ngai faire gola. Biro na yo ba ke sa conférence de presse na nganda mongo ni nganda ntaba. Artiste a outil poto. To ke no to zonga. Tala ba ventir bato bana ko monde de flatteur. Tout ça ba on il fallait grand artiste. Vous avez besoin de flatter, hein? Bon matin à niveau, ceux qui bossent bablo comme on le wana sur une bon matin à niveau a gagné ba Grammy, a gagné ba BET Award, a zo ba Grammy, a zo ni ceux qui venaient qui njoka moza ya solo, ceux qui bablo wana boyena moza ya solo a kitate. Parce que soka kiti atana rosalate, mokile ko rappeler bino ke ah papa o sa fungula biso makamboli fa 100 pages. Bako fungula page, bako koma. Makamna lobaki bako confirmer. Voilà non eloko liboso. Maintenant, et pas faire artiste qu'il est grand. A outimi qu'il n'a pas problème toi zaki nango aye engombi ya danger. Bo se conférence de presse ne bela hôtel eza na Congo. Boko kozule bongo na nganda mo na moi. Boyebi ke azaka na concurrence na adversaire na fali pour pas très fort. Na makambo tali organisation. Bo yoza na bureau ya ferry. Tant que vous avez payé un bon, attends que tu fais avec vous, tu as bien payé, tu as changé peu différent. Mais tant que vous avez payé un bon, ok, vous avez qui s'il y a 200 francs, tout le monde vous avez qu'on a besoin de bilongi na bango kaso moni yango au senti au bato batambola na ba kitunga mbasu. Donc le ça faut le baki, on ça faut pas le baki que na bambo malade à 200 francs eza ya solo. Bato ko moni na God bozo kanta God ya coopération. Azana bambasu na e bambasu musu ya ba 30 francs boule ce qu'on doit beto maladie il y a 200 francs papa au traitant ndé maladie ba sombi on a moins cher pour ça ba beto mbasu net ya 30 francs mais yo kufiti ndeblo ko monezwa nada mbasu la nada ne ko zata ba 10 francs ba bamba ya on a lisu contre lisu donc ça dit que on mbasu à 10 francs donc yo ko souffrir. Parce que quand on va tamboula na ba God mo ndiri ba o kasa makambo malongeza na kati ba dossier te ba mbasu de so mekika ko poussa na bo mbasu o mekika ko ninga na bo mba yo moni bilanga makofi mettre bilanga makofi sensei ushu sensei yazula tela mo kagulu c'est qu'est-ce que ça pour na biloko wana azula tela mo kagulu mettre bilanga makofi alingi te boye belongine soka zaka bogare soka zaka ma vilain kagoul mettre bilanga de boye bete po tout autour ya faire bazana ba God ya ba mbasu o senti mutuma yozo kansake azana ba dossier de au Congolo trésor congolais à l'accès bis ti ezana dossier de ça ba mbasu il y a 200 francs. Il y a 100 francs, il y a 30 francs. De son ninganika tout. Son ninganika tout. Son ninganika tout. Donc, au lieu de ça, l'organisation, vous avez un maman artiste, vous même artiste, l'écolo, té. Distribution de masse. Distribution de masse. Bah, même artiste, c'est un ngandantaba. N'a évité, bah, peut-être que non bon, vous louez ça. Et bien là, hôtel, les gens à Kini, bah, place de conférence, c'est belé. Bah, journaliste, bah, il y a hôtel, non. Hôtel, qu'on a les bossons, mon ina. Willy Kayembe. Charlie Prince, basi Virginie Manganga, moi si Virginie Manganga, ba boua qui est kuna, siko, yoko tu ba mi bali, bolé la faire, bokene wa, bozala kana faire gola, bino, bolo barango, ba bora no mabanga, bozala kanayi, boyebi ke mutu wana, ba adversaire ba ko critiquer, ba ko lobela, donc so no kaseki ni, ba ko tala bino nde bosa conférence na bino ndire. Na wenza bayaka après batiki bino mais balobi batube bureau musuba benginga papa os gazé bangonga mona vene oh mais non gazé bango sunene ngai su ngaza na kinite ngaza na poto
Surtout on a gagné la conférence, on a dit ah bangoyo, les mêmes personnes, ba phariseo, ba jida, hein, ngasko Saint Thomas buka mona, buka kwekila. Natalia Virginie manganga botoboite, lem supo, ola tegi robo si ceinture okangi na likolo, parce que nga on a tena bi. Oh yo, ils vont chaka. Tamsou, baba nga ceinture. Atela bi. Oh yo, aya obandela biso huwa. Hein? Il faut chercher pour dire que nous sommes indemnis. Ils sont cherchés. Baba qui dit les musiques, baba nga senti Charlie Prince, Malundam, Charlie Prince, Willy Kayembe, Malundam, Trésor Congolais, yo kaba français ba bureau politique. Soukanango, concert annulé. Foin. C'est comment on dit papa gazé bango. Vous avez une télé ma bloc bozo. Non ken mi non deni. Mais non gazé bino. Faire rigona innocent pour memi wana à se retrouver dans la zala na choite pema. Oh, je laisse moi me faire rigoler pas comme ça. On est debout. On a Aïcha tout en rouge. Aïcha Okoko. Bah rouge était l'ennemi. Au Trési et les appétits. Il y a un homme de cette liste. Oh, c'est Aïcha Okoko qui va commencer. Mais quel arrangement. Conférence de presse des Arabes. Ils ont dirigé. Charlie Prince a dirigé. Willy Kayemba a dirigé. Olingi kako za la pemene artiste oza mwana mokie. Petit za la pena fashion. Nazo mwana uzilu kumo bochana uzilu ka ba fait sorozo. Na bité yo mso landa idéologie na ngai, mais petit fou za pena fashion. Yo tcheba cheve belé mais ozot mon dirait ba bureau ya Rochero. Ya taboula ite mais ya Rochero. Ya friza époque ba sorozo ya mama boy na ko sekisa. No kite na mpasi na solola na nani na libala kose ezala kande bolingo yanga na yo esengi nde tolinga na mama anisi marizamba nalalite motema pasi oh sorozo on a fait la photo bleu nazaki libala yo skei oh chérie na bandinde kolela yo na libala kosona na bolingo nde makambo mama yanga na yo lelo esengi nde tolinga mama petit tona monde lelo tona monde lelo tona ba swag trap faut beta ba swag trap monita motiki nchevelure otiki moustache pesa mo makambo Kacha on a moi coin au PC on est un joueur mon ya Chelsea on dit ko betaka na équipe nini l'équipe banglais na Tottenham on dirait joueur mon ya Arsenal tant beti lich ko beta lich le quoi fonctionnel te yo su di bogo wana le la tangi montre na mona gio o lia shingom petit na mai na te na becho tisi eleza petit so lia shingom ba filmer yo Nabi, te bolobo, papa aussi le babilo mon TV zelo ba mindele. Oso tala TV na mon TV ya ba mindele wana o po ba monde kolo TV. Oso mona mindele mo sa la émission a ba filmer a tafuna. Shingom. Ezala kanini. Bon mi mona, bon mi tala nanu o sa émission o lo ba na TV o tafuna. Parce que si tu peux en chobo, au quand aussi ma moustache, tu es bien, au là ça soit ma bague na yo, au là ça montre. Donc, ouais, libo on compte doit bêter gain traiter na libo. On dit ba kubula gain libo. Ah ça fait libo comme ça. Montre-moi il a gain sogi nende, il a gain. Donc libo comme ça le bukanaki, tante aussi ma mandefu. Ba tafu na TVT. Ezara maman na dégueulasse. Ainsi on a une nouvelle web sabino lelo. Ya mwana
Donc, na pesi bambote na ngai, quitte à part, na pesi bambote. Top la lukunku, bambote. Lycée Mukenge dit déjà, Abaki Chico Ferré, Eva Moiri, Félix Koulumbu, Cédric Aloui, Pesa Exototo Bambote, Maman na Mike Tambani, Bambote, Venanga Rambo Machaya, Pomba, Babarabas Kava, Bankaba Sepelaki, Dr. Dre, Clam Franchi, Moninga Spadjari Tembo, associé, Henri Banga Spiritu, Molimo Monsanto, Peter Kokopi, Firi Chana, Jimé Malenga, Coco Coxon, Masula Kati, en direct de Poutouville, vous n'avez pas paroles. On a une au PC là, il y a un. Celui qui n'a pas boudé, n'a pas boudé. Celui qui n'a pas accepté, n'a pas accepté. Au pas monique non, sondé. Mais au moins dans le lobby, et c'est tant que Congolia de naissance des pères et des mères et des ancêtres. Et tant que Zekete, na idéologie à papa maréchal, à Pessi, il fallait ça. Et puis nous les, tous à la bombe, sinon tu as la mokana tango moko boye, to moni, Robino Mundi Boupé, aena bandande, baye ko introniser. Après tu as la moka boye, to moni pe côté physique na, petit na biso innocent, oh, a auto pe sa dit le bisou, to moni pe non, banyamulenge, baye pe na bangombe, na babiloko na bango o yende to la muka boye to fanda to lala to la muka to moni côté ya matadi mayo kuna batmo ba uti ba Congo bazoya lokola batamona ntemi o baye luka bina file bango bazo comme chef la musique eza eloko ya communauté la culture congolaise, c'est pour tout le monde parce que là to la muka to moni que jibe paye ba luba moko boye o mutwashi o jibe piana mokolo, c'est des choses. Ah, JB, Nangana Bossana. JB est un slogan, c'est des choses. On a donc fait de Mouchachalado, souvent dans les calientes. Bobenga JB, Bobenga Mosaka, Bobenga Roger Ngandou. Signalez-moi ça. Partagez, mettez les cœurs. Fona sur le lot, c'est des choses à JB, l'ambassade, il y a Japon, Maman Nerrer. On n'est pas français, Bilogota. On a évité ceux qui, section éducation physique, français à Kalam, français à Funa. C'est des choses. Aucune ambassade au présenté mouvement irio kosoki irito yomoko sentiment oh c'est des choses au présenté mutu au so boire l'eau nous on a bafantique c'est des choses au présenté ambassadeur il y a Japon oh c'est monsieur l'ambassadeur de Japon hein? C'est des choses est-ce que yomo na lito ina autant mon dolo belo on a yo comme on est oui mais t'es qu'un bazar qui on a pour les japonais bazar poli mais bakota ki mai osala ki mama na bosoto fallait le bango tout c'est thérapeutique ça allait passer Azaro Mbombo na États-Unis d'Amérique Fabrice Kombo Bino Baluba Dinosaure na Canada Bino Baluba bobenga na mukulu website moni biloba loba n'importe quoi. C'est des choses. Au présenté, Madame Mogo Hirohito, au présenté ambassadeur à Japon, mais on dit, il y a un côté dans sa pierre béton. Na dindale na mono. Hey. Na venache na chiluba. Hey, mamouani, ngaf. C'est des choses. Aïe. Jibe. Uchingani. Tatouani. Mouchebeya, chibe. Papa, foutaise, au fouta qui m'a bête. Parce que balou papa ba ya peine à moutouach ba ko introduire yo. Oh c'est des choses. Et les cadets. Et on biloko mona ozalera loba tout ça pour ça. Et les cadets. Allez, les autres va venir le roi gogol. On a nous ba fanatique ba gogol. Tous les fanatiques sont des oba. C'est des choses. Bande de cons. Est-ce que vous savez JB qui est bleu à l'obag on est à faute? Imour ozo sala, to imour na yo ya lingala, ko chango imour franchisé te. Un lingala franchisé et déconné au froissé code. Ou y'en a ce qu'on a c'est des choses au dérouté. Au seigneur la chronique hier, au seigneur la journaliste et tout ça, il était côté. Bois mon maman.
Comme ça, oyo kango. So ba yebisa kiyote, yeba ke o gafa ki na niveau moko va t'excuser. Kende ko yebisa bango en tout cas je me suis ba japonais ba lo baraté. Munga nde ba cheki bongo ngwa batmo bazana neti ba yoka neti ba yoki te me ba yoka ki ko ba yebi français. Baza ba chose te, ce sont des humains. Les choses des humains c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais là, au déconaki par rapport à code, ou à un code té, ou créer le monde sans code. Oui, non, on voulu éducation physique na funa. Bonibo. Français pesa raconter. Bon, c'est des choses à bon. Faute. Tolini ba faute on a té, tolini ba mouvement té, tolini pe ba fraternité. Pour lobby na moto on a mi ba pende pe ba yé. Oh yangiama, ou ranson, ba yé pe na mikila. Pour mikila na Congo, il y a na partout. Mikila na Congo, il y a na partout. En tout cas, on a une au centre de l'eau et moi na centre de Libino. Willy Nakatala. Et sopa effort manque ya respect. Ah, au mona kiango Willy Nakatala. Benga nosaka yebisaye. Benga yebisaye. Katele parcho botindelay. Parcho ba na sali ya sukobo katango tindelay jibe. Garçon World Kidimbu. Oui, tu as totalement raison, Océan. Toussaint Chembo, Saint Thomas Paparols. Garçon World Kidumbu, Yazo Seka. Willy Nakatala. Koko Gabana, Pangasudi. Yo Morope Moulouba. Mais ça veut dire quoi? Tu vois, ça c'est des Yalafé là. Ça veut dire quoi? Tout comme on est tous il a une tribu. Bon, on a mon Moulouba gagné. Parce qu'on a accepté, c'est des choses, ça c'est le côté con. Donc, yo nous a Yalafé là, au Kata on a fait là, pour Zazoba. Tant na zolo baba lubo na bien, on était na solene na chiluba. Et où Chingman, et où Chintukai, et où Malukai, Malupimpa, Ndundu Kumpal. Bon, c'est pas comme ça. Na changé col pour Jiba déconner. Zazoba. Mais ne viens pas faire des réflexions, il y a bazoba. Parce que là, on a zoloba, les fanatiques de tout le monde, il y a le monde entier. C'est pour ça qu'il ne faut pas être fan. Il faut aimer quelque chose avec des raisons bien fondées. Soyez pas des fans. Soyez des fanatiques dans une église, il y a un monde qui va bélian. Il y a un monde qui va peigner. Il y a un monde qui va pétage. Tu comprends? Ce sont les victimes, les fanatiques, les victimes. Garçon World Kindumbu, Théo Mignon, Mumboudi, on nous a dit que tu es aussi de cette tribu. En tout cas, il y a beaucoup de Zoba au Congo. Mais oui. Mais oui, il y a des Zoba partout, il y a des intellectuels partout. Tout ça, il y a des Mwindu partout, il y a des Pembe partout. Tout ça, donc ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est Makamunazo Loba. Ojiba Loba, qui cela ne veut pas dire que parce que je suis Moulouba, je devais se taire. Je suis l'océan de la presse, l'océan des chroniqueurs. Je suis la légende de la communication africaine. Je suis le DCI, directeur de communication internationale de Kofi Olomide. Est-ce que vous comprenez? Tony Kaniki, tes gars, mobile, papa, toujours very. Kandi Monge, merci papa, au répondre bien, le gros lozan moulubande, il faut aux ala, car à côté à JB, à celle bêtise aux affaires, mon tuyamaï. Mais c'est ça que je suis en train de dire, hein. Kandi, moi t'es en tout cas, t'as bien réfléchi, il nous a béa, docteur, hein, on se comprend, c'est pas parce que Naza Moulouba, il faut n'aller masko bouzoba Moulouba sali. Moulouba ça veut dire quoi? N'a-ce pas tout qu'il y a un Moulouba pour bailler bisanga. Si on m'avait pas dit que Dieu Moulouba, j'allais être celui qu'on m'avait dit. Mais de toutes les façons, je suis ce que Dieu dit que je suis. Ça, personne ne peut m'enlever ça. Tu vois le délire? Mais qui Moulouba, ils ont pour père la mère, ils ont Moulouba. Sinon, tu es naïf dans la tête. Nazara onzamba lobi naza. Donc, fa paroles, des fois, velas de muchachalado, souviens de les calientes, comida de l'art, ça la pour la manda. Chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Tinto de verano, tchatcho pipo de madi, ningi samaya wiji, bonego daloja, limpo toujours. Ça c'est moi. Mais oh, ouais, monsieur, zoya na moi, na kacha makambwana ti. Makambwana talinga te makambwana. Tala ranga ko tuté babilo wana. Donc il rien à voir. World. Dans ton monde. Eh, putain, on soit pas moi, makambwana na tipanga. Ya on ni bo mana kuna bo chuba na ba mbeli, bo beta na ba machette, mboga zo bo ngate. Parce que vous avez tribalo jusqu'au sang. Vous avez la folie libelle. Vous avez libelle au Melissa Bino. Il y a un tribalisme. Miliki est un tribalisme. Ma ben en moi. Eh, t'es la bateau. Tout ça chez nous.
tozala déjà totinda seule chose. Botindi moi, bokata, botindi la moussaka, botindi la jibé, ayo kamona matoi nae, pour comprendre que côté mon boye, baboya mo, n'enseigne bois qui mo. Jérémie Bongoto, oui, on ne peut pas soutenir n'importe quoi pour kaka azakunate. Tu es au milieu du village, voilà papa Rose, trop ça. Non, dans le milieu du village, on a zamoté. Mais à côté vérité. Côté ma solezali. Dans le milieu du village, j'étais là. Mboka soko meme on bona katikati. Soko linge fina, il est finote. Au kati ba Kinshasa mboka ba bête la tolote. Soko ngombe makisasa meme on a coin. On a coin. On dirait cercueil. Si linge ko elo au bois to sauter. Et nga keza na milieu. Pour les bandes qui t'as finanga. Non, nga ko za na milieu. Na za côté vérité ça. Ce qu'on est, c'est des choses, il y a JB, c'est des choses, il va nous c'est qui ça, net te répéter, mais tant qu'on a au monde, il y a un ambassadeur, il y a Japon, madame Wana a présenté, c'est des choses, Nazaki qui choqué. Ça m'a choqué, n'a dit, mais JB quand même, ouais, non, on va conseiller qu'ils soient intellectuels. Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de dire là? Au présenté, madame Hirohito. Vidéo, c'est pas moi. Il faut, donc, beaucoup, c'est la même à après, oh, c'est des choses qu'on nous le baquet. Mon net n'a pas lunette n'a pas Dior boy. N'a pas bag n'a belé boy ya Marc Jacob. Baba belé boy ya Marc Jacob. Logo. Ba Marc Jacob. N'a n'a boy. N'a pas Marc Jacob n'a van n'a obuna. N'a logo ya papa wemba oyo. Suzy belle saison. Nandega na yata bambat na ngande na zabo pour na stylé na ninga mabe. Ce qu'on a yé na expliqué que tout ça c'est rien, c'est des choses. Depuis le rognon so bigotika là. Kolo Yesu akumama là, on comprend. Mais na yé na banjo présenter Mathias Mufolo, Israël Lingoto, Michael Mputu, Devos Vanderson Vanda, Jérémie Bongoto, Mireille Kolele, c'est des choses. Bokonde. Est-ce que Bogotuna, Papa Rose, tu as été à l'école, tu as été sur le banc de l'école en parlant un bon français? Ou tu sors, je ne sais pas de quel trou, tu es quel genre de voyou? Tu vois le délire? Tu n'es pas instruit, tu n'es pas cultivé. Non. Ça s'appelle l'humour raté en fait. C'est un humour raté avec des codes terre à terre. Et bimi c'est au bouffon. Nasuka. Au bimi bouffon. Tigana Zoureta, les lions de Waterloo. Malgré qu'on a la Belgique, le français, le belge, mais on contredit ngati. Vous comprenez? On contredit ngati. Mais botika, bilogoya. Oui, mututo d'ailleurs. Au moment où on a magambo, beaucoup ça fait que non, et ça tu connais pas par rapport à na banga na lo monte chuma ko tuna mukilo longwa o comprendre na banga mutute po soki mpu mtu apesa na via zate na mona na mutu mota ye na tongo koko papa Ros faze alamuka tala ba damage na ba mbongo régner soit clair ngo soit voiture kumba et ça m'a raté donc alinganga te ba mushuta kishondo labadi vous comprenez? Kwanitina. Est-ce que vous comprenez? Le jour de maman, on ne vient pas porter mon cercueil. Mais de toutes les façons, on va péter. Atoye, on va frine. De toutes les façons, je paye déjà mon enterrement. Il y aura des croque-morts qui vont s'occuper de ça. Donc, Vanda na yo. Na nenga idéologie. Vanda. Vanda. Kolobakutu IOAT. Silika na coin na yo, vimba na pasuka, soko pasuka. Idéologie gotika la moko ngana kolobama mona na okena mo tout droiti na mukokoli oyina ngi musapina lisu soko yoki passe cha ai lela point barre et au salo bien j'aimerais la chose tu as déjà position na yo que ozalaka gola tika egreso to boyo loba mamne yonde ko kota arati et ça simple ko tout le monde ça direct ko ya na oti koyate na ide toyebi yo zaka golwa tika kolobaka makambo aigle oyesu boye ko kengidila liso ni vide loin
Muni munogane ngekona. Ekona kisengi. Oyeko kengi dila ozazoba. Muni bazoba ofali aloba nde bino bavoir yo la bazoba. Yo biki nga golwa. Yo letika koloba ekumiko yo nde bima. Koyaka te. Donc timbela ba timbela donc timba na 1 na 2 retard. Muni siko yo yoka makambo falo yo kate. Lobby na lobby ko yakuna koyaka te soko ye ya la fela. Ogunzama. Motoko matela yo na mokongo soki yo moko ogunzami nangai te o kandi monge agafa eza lokola na irinoir sikoyo yo ozozela ye abima po okota sikoyo mutu mususu aye alinga kota yo yebisi eke kokota te il y a quelque chose à l'intérieur. Moni akansezani nyau museleke te. Est-ce que vous comprenez les gens simvula ou atwa timba. On s'en fout vérité botika la vérité pas solo. Merci na bino nyonso. En tout cas, botika la malamu na peska bambote na maman présidente Petroni Kabel, kabibi de Mosiese suka ba brésilienne toujours ndenge to lobaki Dalida na Samson Sanani. Maman m'a pas sa figi mbui na bosani yote. Un moutete là au Japon, Willy Opele là. Trésor Garage, les concessionnaires anglais, Trésor au Coco. Donc, botika la mbote, comme on dit toujours, tapis roulant. Et puis, vous s'abonner massivement na YouTube, na biso code favelas pour m'ambasser kezoya. Pour m'enradia vous s'abonner kuna. Na pesi Adjani, le colonel Adjani, depuis l'Angleterre. Na pesi bambote. Et même à Kabiscofield. Natala bakomo moko. La négrite à mondelende le peine à PC bambote la nègre maman. Na yebi ke ye azana boulot. Il fallait que na palola Rambo Machaya na PC bambote. Nani na PC soute. Nani fallait na solola. Nani na bosani. Izaraka aboye. On a bosana ki yentel. On a tiré nani. JP Batika bisiko ferre aza kozela ba contrat ya Guinée. JP Batiki Toussaint Chembo. Balifouniste, pas paroles. Non, pas de gros mots. J'aime pas ça. Solo la moment propre. Et puis c'est salité. Tony Kaniki, Teka Mobile Abivier, Nazo Zela Libanga, et ça la bien en direct. Tony Kaniki. Petit nana Eric Kiandombe. Nakatanga, na peso pe bambote. Ni Kayon. Joël Kayeya. Na peso bambote. Na peso bambote. Trésor Ilunga, ingénieur 12 déjà. Jimmy Bofosa. Sant'Angelo, Jimmy Bofosa, na Château Rouge, na pesi pasteur leader Mbote, na Château Rouge wana, na moni bino nyonso, na couloir ya masolo, Mbuta Lombi, na pesi bambote, Chambu Iwetu depuis na kati ya Paris, na pesi sou bambote na ngai na Bazo, Rollstar déplique poids, déplique pomba, azana kati ya mboka, lelo masolo na zaki na moya wana mena masolo la déplique, Michael Mputu, obosaninga Michael Mputu, Yoana ya mwana zui nani Toussaint Chembo abizonga bien papa os na zio bien te komi pio nani akokota lisusu mabanga tokitaka ante tana zobeta mabanga eza mabanga kaka na zobeta tozokita so to komi moins de 100 na kati ante tana mabanga bato bala posa mabanga bokota pona otala bino nazomona bino Cyril Manduboul libanga no ya mwana nani susu JP Batiki yo oza na problème na faire on est-ce que ça makambo ya oza na problème mais ozu quand même libanga Trésor Ilunga ingénieur azu banga baso bango comme baso songa bato musu bokoti te donc voilà oya lelo ezaki ya mwana kokota na beta no mabanga en direct bozo kota na zobe Joël Kalombo ya Laetitia Beya na London koko tuka divilako la personne bambote Dodem Benza, la mode a changé. La personne de Gauthier Mascotte, le producteur, l'ingénieur banquier. Gauthier Mascotte, l'ingénieur banquier. La personne bambote depuis London, l'homme de Range Rover, Yaminen Jacques Pombo, Michael Mputu, Nani Susutonique. Bon, on a bango kaka. Donc, bango qui te tient à Sango na kaka. Non, kaka subo comme na sabo. Otu ba kota mabanga, sinon moni kongo sika na boki libanga. Ante tape bo kita. Abini jiba betio 12 avis.
Oh, betanga 12 nandeni. Bon, on a été coupé dans ma sola, pas que betanga 12. Au saut, quand on a devant la porte de JB, botimbat. Il faut qu'on ait l'eau au Moroa, différence des pas favelas. Na yambayo te, son avis on sait émission à Kombono na salamo. Et puis na oloba, on a na ya oloba. Donc c'est ça la différence. Et tout quand on peut bon. 666 volts. 666 volts par parole. Toussaint Chembo. Au bétanga 666 signes des diables. Pourquoi? N'a pas mis ça boule. Non. Patricia Kodia, aigle toujours. C'est bien. Yannick Saka, André. Yannick Saka, à Pati, à Brésil. Anton Bengani, na Espagne. Beaucoup t'as dit na sana kata, na ça besoin de kata. Jansim Voula. Jansim Voula. Bokita mbangu. Soko koti mabanga na boaki. Christmas. Mopa walobaki ekotite. Ya mwana. Donc bokita mutu tous na boaki koko masute, ça sert à rien. Patrick Maboti. Bogali bongongo. Petit nanga papi kadiata. Na peso bambote. Et puis Bokulaka. Na peso pe bambote. Malgré qu'on me kiminde ya beaucoup tampongo. Parce que don vangu umba. Papa Otokos Kaka. Yohan Glory les Congolais. Code toujours. Bro Camilson. Vieux mère Azawapi. Atiel Rabiso ba épice na ba life. Elle est au travail. Moi aujourd'hui je bosse pas. Christmas. Kozanga koyeba ezaliwa ya ndambo. Ça c'est sûr. Trésor ilungabi. Kolembanga te na libanga trésor ilunga. Na boîte déjà mingi. Bah comme il s'en vendait, n'a pas besoin comme 99, comme on dit ici, 99. De ce que tu as poussé à 100 na kati. Na zone bah quitter na bango. Ah papa rosa. Bah moi toi mon payer ma casse bien ni. Bah tu vas quitter balingo quitter te anga ba congolais. Mario Bolidi nganga. Mario comme na mabanga. Oh ouais naloba mabanga. Mabanga. Mario Bolidi nganga. Petit nanga Gino Botel Givenchy, Carmel di Sordolf nanga Allemagne, Obama Rich, petit nanga Obama Rich Mokonzi, Mbote, Glody Kumbi Mobutu, Papa Rose, les génies de la presse, océan de la presse, les génies de la presse, les gens de la communication. Boakanga place na bango, trésor ilunga na bango. Yohan Glory les Congolais, Tala et Nassé. Il était comment? Na beti mon koto to la taronga 3 personnes. Le président Kim Jong Yang na Corée du Nord et puis Joseph Kabila nanga itola 3. To beta rango Shirley Matuba. Papa Ross mopa onde makambo. Na biso femme, consommer femme. On est ça nzembo oyo ça koya na kati legend le 25 novembre. Donc, Boz à la wana, sortie officielle, il y a Legend. Boyoka Bankunga, mon pas ne finira jamais Grota. Donc, greatest hot all the time. Sur une on a besoin grotte. Donc, combat Mikolo, Gota, pardon. Théo Mouchinaï, moi, les Bangais à l'arabien, les grands Moukishi. Théo Mouchinaï, Yamana, Jack et Pombo. Bah, combo, monsieur, à la frère, on boit les Jack et Pombo. Papa Rose, Legend, toujours, code de fin. Canet Diketi, Papa Rose, code moral pour nous les Gaulois. Pour tout le monde. Na Bruxelles, voilà, na moni. Jacinthe là, na Ngandaba Play. Na Pesi Bambote, Babijou Mubunga. Donc, Bruxelles, les a bango. Na Ekiri Mubimba sans problème. Donc, Ekiri sans problème. Donc, Zawana, chaque. Et pas il y a Jacinthe là, qui n'est Diketi. Papa Rose, code moral. Nengalobaki, Trésor Nzengo. Papa Rose, n'a pas dit Trésor Nzengo Yangwana. Et puis, Vivi Masomba, Bondino, on a bossé dans Kyoto. Guy Laroche, il m'a dit, ya Thomas Nabiso, en direct, ya Thomas Yeyo, Buka Mona, Buka Kukila, Buka Mona, Buka Ndima. Donc, des fois, Bazomi Sous, Bokita, il y a 111, Bokita, Toussaint Chembo, Bokita, Bokita, Bobimara déjà.
Bobby Marabimara. Donc, Bobby Marabimara. Vous avez plaisir, Bobby Marabimara. D'habitude, les Arabes, bokoto, mais là, on a Bobby Marabimara. Bobby Marabimara, eh. Allez, Bobby Marabimara. Bobby Marabimara, eh. Bobby Marabimara. Zeboula. Ah. Zeboula la danse. Bobby Marabimara, eh. Bon, merci beaucoup. Merci Nabino, vous êtes très gentil. Bobo Rotika Ngai, mais Ngai, na sali on a fait un peu Sabino Lelo, na Sugiwana. Bye, à la prochaine. Tokutana, Bamasole si la raté. Depuis que Robert les 19, faut à Paris, Nyon, sondé Bozana. Depuis qu'il pomba aïe. Depuis qu'il pomba aïe. À Paris, mais depuis qu'il n'a pas ce qu'on conseille, moi encore. Kobeta Masola Batute. Beta Masolo Nayo. Kobeta Masola Batute. Ou Baolia énergie. Baobendo énergie. Ou un journaliste était, aux hommes t'as presté. Bisso, balia la énergie, mais bisso ne te pompera énergie. Te besoin énergie, te pomper. Pour ne pas tout, pas coller sa boule na idéologie. Mais yo, étant qu'artiste, c'est surtout ma sola batou. Baolia énergie. Bisso, ce que tu as pour pomper énergie dans la population, pour pas soit pompage à cerveau. Et puis ça va une idéologie, va comprendre. De ça, ça sera pompage à cerveau. Donc, tu as pompé cerveau, et on a toujours, il faut pomper vos cerveaux. Pour pomper cerveau. Guy Laroche depuis la Belgique, Toléla Fort. Merci beaucoup, Guy Laroche. Puis ça va la Belgique, tout le monde, Galerie d'Ixelles, la Mingi, Gare du Midi, Bayanke, tout. New Jack. La personne Basse Gare du Nord, Petit Nanga, Basse Gare du Nord, malgré, chez beaucoup tampons, Bakangi, ma papa, Mikolo, exact. Qui paye à Jesse qui beaucoup, exact, Mikolo, mais on est ensemble. Tozawana, Tozalaza, Lutona de Muzombo, Noiro, yeux bleus, Noiro aux yeux bleus, Lutona de Muzombo, DJ Lutona Joe. N'a pas sauvé Bambote, Fire Basket, n'a pas sauvé Bambote, Petit Nana Moussou, Pomba Maître et Acosto, Keti, n'a pas sauvé Bambote, Patricia Kodia, Nakobima, T, jusqu'à ce que tu coupes. Sami Samuel Kassanda, love brother, I love Binonyos, I love. Bolingo belé pour Nabino. En tout cas, c'est très gentil. En tout cas, on a mon Bolingo qui t'a mis au moins de 100, mais là, on a Tiki Bino. Bon comprendre. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.